ya Canal Congo TV mbote na bino esika nyonso bozwami lelo toye ko annoncer bino mo bange na rendez-vous au Canal Congo abongiseli bino na émission na ya sika Congo Fort. Congo Fort ezali bongo émission oyo eko bongisa mentalité nyonso ya ba congolais eye ko lakisa bino ba secret oyo ebombama pona mboka na biso Congo. Na yango rendez-vous ezaka moko biso na bino tokutana le 30 juin na émission Otorosa la spéciale indépendance na invité na biso Papa César Ngina Mao. Merci Balandia, émission Congo Fort na ibike nazo ko annoncer bino déjà jeudi le 30 juin na ozala invité na bino na émission Congo Fort. Je crois que bokolanda ba mebele e ekoloba makwa na kati nga bino ndeko César Ngina Mao na ozala invité na kati ya émission wana. Ezali émission bazobate mais ezali émission Congo Fort. Donc Congo ya makasi ndenge bino bolobaka ete eloka makasi RDC Congo Fort. Merci. Tokutana bongo jeudi le 30 juin 2022 na 19h30. Je dis bien na 19h30. Tokosolana Papa César Ngina Mao toyeba ba secret nini oyo ebombama pona mboka na biso Congo. 62 ans d'âge. Il y a indépendance, il y a un peu de biso, mais les Congolais toujours na passé. En tout cas, rendez-vous, ils allaient rendez-vous pour rater. Balande nion sur le canal Congo, il y en a nos abonnés, il y en a nos page na biso, aimer page na biso sur Facebook. Nous avons pour nous recevoir Sabino. Biso na bino tokutani le 30 juin à 19h30. Ciao.